Soki omoni sika oleka bakomo imiter c'est que vous avez valable. Omoni biso en plein studio. Là on est là, on travaille quoi. Beau distraire biso té. Beau décourager biso pété. Hein? Pour travailler. Donc dans cet album nous aux appels on a besoin vienne pas quoi au chopoa. Donc comment est Kanda Michel. Chez la tela munene na yo ko badela lisuti nga petit na ote. Comment est Kanda Michel. Nga woza mission na ote. Ozano imba na note moko. Donc Serge Mabiala a comprendre que Sengeli que un réalisateur congolais au ma azana kacha makile ya musala yango. Serge Mabiala vanda na yeba ndakala bakipake soute po bazula ya ba remplaçant bino boye bolu ko ba provocation. Soki omoni sika oleka bakomo imiter c'est que vous avez valable. Yoza resto du cœur à tous les artistes. Donc pour nazo comprendre bango. Tout solo la bien. Juste une phrase, hein, Ezara qui te soutenir ils sont ensemble ça na malam. C'est un grand chanteur congolais. Mutumo robo ya na yangote. Oko sala biso na vocal président Gomal et de Kafufu États-Unis ezana wezi. Ezana wezi. Papa de on établissait mango mal. Président Edodi quoi. Innocent Kapu qui peine États-Unis. Non na wezi. E bongo lelo komi na yo na basusu. Nga lokola na zanga. Na kobala na nie. Donc na otina suka makambo yo. Eshela. Yemba wa vono ba ndeke yemba pesa ozako de septembre. Balubara Serge nenga zawana ana mama na yo mawera kutu mutakimisa yo yo boma mutu na kine ebite. Est-ce que ngana assassin? Expliquez-moi vraiment na lunga ba assassin nga vraiment nga pena. Soki omoni sika oleka bakomo imiter c'est que vous avez valable. Album na bino signal sonore. Babi signal sonore est à vous. Hein? Signal sonore wana. Donc besoin on esprit à bien. La bosanité Roland Dadi Sud-Africa. Poum poum. Dadou Kora Masola Kati. Poum poum. Ranger Smith. Soyez bien. Votre émission de Naïb Sarabino Masolo ya Kati. Donc, soki lelo toye awa, toye na studio. Studio ya Mabialo. Mfumu wa bandinga. Mais votre émission de Naïb Sarabino to beta toujours Masolo bon moment na kunda. Mais avant to ba na repasola Masolo. Na pesa na ba merci à trop. Na studio et yambi biso NJ ya Serge Kabangwa kolo studio oyo artiste basé bela mais to décortiquer album ya Serge Mabiala Fumo bandinga to me rappelle ko poser moi quelques questions oyo Dadou Kora atuna ngai oyo Roland Dadi atunara et puis oyo Pakandoba Yemoro ya Mami Ifombe Atunara. Mais sans oublier Marcelin Kiloa, partout dans le monde, vigoureux des camps à London, Ban à Paris, et puis Yemoro David Kalombo manager en Afrique du Sud, Oeze Mission Abino, les lots Omega reçoit Serge Mabiala. Dosso il est na Kena Bango, na Nenga wa Maputo, na Vaina la Musala Batwakala. To solo là on a soin bien votre émission Masola Kati na vos sanité Ranger Smith El Mundo Mundelenda la Negrita yo tunagi Serge Mabiala Landa solo à suivre votre émission sans oublier Maître Saïd il est ses doigts et puis bah condoléances na Emoro Fierex triple mes condoléances Masola Kati na mère binotou à suivre check ça.
Zwanga bien, votre émission de Nebsamno Masola Kati. Ça fait longtemps, il y a longtemps, mais il fallait ce que tu l'as vu non, Fumo Bandinga, c'est lui qu'on appelle Fumo Bandinga, Serge Mabiala, de son vrai nom. Mon awenge musika, donc Mkola Bankunga, Aemba, Asala Baligné, Olelo, et comment venir exercice. To bengango nini ba cours à suivre pour osoyeka na faculté wana deuxième voie il y a ça la marque wana de soye okuta ba leçon selon Mabialo mais lelo azana studio zonga bien votre émission étant que émission oyo et yebaka na s'occuper vraiment na ba artiste oyo ba histoire et kundula bina masolo oyo boma na kunda o pesa la rappel émission na ba artiste bouffonté na ba artiste o ba comprenant o ba na besoin pendant le solo art et betama yango lelo na bokasité à zonga bien votre émission na RS Production babi Ranger Smith El Mundo les cinéastes talaka Cobra Dingo wana fait tout le monde Serge Mabiala poto pandela mino li solo pour bana pe ba botami belé mais tout le monde tout au long de l'émission pour boyeba ba Serge Mabiala baza ba nani na ndule na biso ya Congo na bi Serge Mabiala osoko koya s'il te plaît mon clipé ba mona yo ça fait longtemps to kutana kala depuis à l'époque pendant il y a le beau mot les kaka na biso kana ba bonne année na ba mbote na ba bonne pas parole il y a biso bonne année ça ozinga appel levé on a appelé studio quoi tout doit enregistrer donc voilà quoi on s'appelle la présence na yo et c'est prendre on donner ko yo vraiment à pied levé wana batakini mtu baloba à pied levé en français ba kuna et c'est prendre yo makasi mais yo za fumo bandinga tu comment ko za surpris mais nakana ito oya parce que monte na minute temps oye to kati moi dimi pour tout solo lati na bien fumo bandinga micro yango vraiment et pona yo donc tige pona yo parce que na kolo bandeni ni na auto présenter tout à l'heure aux amoto yo au sala vraiment ba ligne mais tout le monde est un peu timide na musique yango lelo to batu musu ba bima na ba ligne na yo ba community ko konjape ligne yango puis ba mo bungisa yo okomi un peu effacé lelo ba petit musu so Serge Mabiala ba oyeba te OK yo muto sala ba ligne na bien oko sala biso na vocal ya président Gomal de Kafufu États-Unis eza na wezi po batu ba comprendre na zonga na batu na histoire nga vocal ya nga wana pena donc ona yebela Serge Mabiala ni bandela masolo yango na soko okozongisa na yo kana susu pe bato ba Hollande biso ba comprendre. Papa de on établissement Ngomal président Edodi quoi Innocent Kapu qui peine États-Unis nono na wezi e bongo lelo komi na yo na basusu nga lokola na zanga nakobala nani ye nakobala nanga ye mado spaghetti nakobala ye Paulina les millionnaires. Merci. Moi dis kaka. Oui maboko. Oui vocal yo. Première écriture ya masolo et banda wana. Lelo ba petit ba belé. Ceux qui chantent c'est personnel solo ba kota to décortiquer na kati wana. Mais depuis wana tout le monde a album mo ya ki timide marande wana. On dirait yo moko okokano souté et puis toki ke oza sous na studio maintenant na habité aux énergie wana wapi ya kozonga sous na studio et puis qu'est-ce que tu comptes présenter na public au baza kotala biso au baza koyoka ke Serge Mabiala za na studio na minute oyo na bige tigana zureta kuna place azali na Bruxelles za kolanda ebi Mabiala zongi studio na ebi ke mutuka Marcelin Kilwa na Conventry na London aza kolanda Vigoureux de Campo aza kolanda et puis Guy TGV na Switzerland bango tout baza kolanda na ya na kuti ba moto na libaya musika sika zawana na kuti Thierry Sente Chefinho Sente plutôt pardon Dédé Diasco na kuti grand réalisateur na biso Kabangu Serge Azawana donc wenge vraiment tout autour de toi Isani bon elo na loba na rectifier le mois dimi ningo lobi tout à l'heure
nasalaki album Alboso. C'est vrai qu'album Alboso promotion nango zaki moi mon boulot. Pour mon producteur ou azo produire faut aiba makambo. Bon, Alboso il y a des neti ba privé. Tema balinga petit na bango, basala ke ba produire. Mais mbaloyo nazeli ba producteur bazate. Cela c'est ba producteur carrière aussi là. Ya moninga mono se produire. Vous comprenez? Na kota masolo nga moko po na sana amour ya boulot. Vous comprenez? Nous yokutanga sikona Serge Kabango, le grand réalisateur, to travailler, to dans Chevino Santé, il me ba proclamation. Masana de jazz kwa yembi donc deux fois té. L'esprit peneza au téléma quoi. Dans la minute je n'ai pas le bana donc aux ana producteur té aux lukande producteur. Aux lukapete. Ceux qui producteur à mon ami. Pourquoi pas? Obligé. Obligé. Mais pour l'instant, pour le premier pas quoi. Pour tout ça, bango. Moni, bana la misali bon Alboso et sali pour album Alboso en 2008 hein. La zéla producteur ba mon anité. Donc vous comprenez que chaleur a danger dans le bar chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Donc mulunge pende matinga tant on a eu Serge Azo Betali solo. Mais Serge, ngana ebi qu'une époque moko boye, tamsu album wana ba bloka kango pour côté utaka yo lobaki ke yonde ofulara ngama we ranson. Lemsu non expliquer bien. Pour elobama na Paris à masola Paris à coin. Yo na concert moko boye suspension na goute banda wana kotikala na yo na poto banda wana yo okenda kolobake wenge wana ninge zaka ba deuxième fois on ezaka na wenge zala yo batuna ka soki question ezaka yo voir même concert mo beta batuna Serge Mabiala na public Serge Mabiala pour son focal batu alingaka mingi non ouais raison de même non il est malade mais ozalaki no wana tu n'étais pas malade na nengo kendaki ezani ba bloka. Ils ont dit Yona Djani. Il paraît, bah bloqué dans la maison mère, beaucoup ça maramou mère. Non. Bon manka. T'es ça bon t'es. Ça mon bateau alors trop. Mon faut laisser parler les gens. Vous comprenez? Ngai nakolo banini. Et ça que ce qui le lot bateau bazo imiter pour n'engager plaisir. Bazo imiter. Mais non attends, bazo imiter quoi? Bazo imiter. Imiter jamais égalé. Jamais égalé, mais qu'est-ce que vous dominez? Non, mais attends. Au moni, tous les gars, mais c'est bien. Mais j'attends que je n'appelle une mode de beauté qui m'ont dit que les gars, Babora Viviane, on va te gagner que les gars Viviane. Qu'est-ce en fait, ce qui au moni, si que les cas, par contre, imiter, c'est que vous avez valable. C'était valable quoi. Na kenda na ngame, voix wana ba ko perdre ngote. Yango ba toujours image ya Mabiala. Pour nga ya plaisir. Et moi qui musana salaki et mama quoi. Donc pour nga ya suscité quoi. Donc dans cet album nous aux appels on a besoin vient pas ko ya ochopoa. Tenga pour l'instant on a besoin mututé. Na la besoin ka maele langa. Donc fait j'ai fait parler mon cœur. Nakobala nanga ye ma dos spaghetti nakobala ye Paulina les millionnaires. On a besoin mututé, on a besoin ka ya bato bah travaillera bien, bon artiste quoi. C'est tout. L'album est titre comme on nini, banze muni nous en a catch ok. Les logos prouver sous ce boulot à Mabiala, aux zonga na po, bah il va concurrent et belé bana ba voir na, bazo beta kanitio. Na so yo ka bango pe, bazo imiter, yo ka bango, bazo imiter. Mo centrate mo banga mo pe, na banga nga banga, tenga na bangi saka, na ko banga mutute na banga nani. Nabanga nzambe sala bango lo moi sika ba sentira ke Mabiala bangi saka original o lo balon fali popa na ko lo ba pe bongo original les ayo vas-y sala bango ta plaisir vas-y te mais avant ça la plaisir na lo bara ke do bana kini bana poto monde entier bozela titre na bino album na bino signal sonore babi signal sonore est à vous hein signal sonore wana donc bozwa on esprit à bien kalaté robima. Donc, toujours travailler. Bon, nous sommes en plein studio. Là, on est là, on travaille quoi. Bon, distraire, bisoter. Bon, décourager, bisopéter. Hein? Toujours travailler. Ça dit toujours travailler quoi. Voilà quoi. Donc, na senti que Mabiala a travaillé, mais ma petit va bien belé.
mike ba lek na mino musu ba botaki na sima ba de ba kei ba comme de on dirait yo poye na moi retard moko boye retard batidi ba ne zaki retard ya raté pour ba ndalo ba mabia o monta na ba ki a jani na mabia la ba sacrifie ya maison mère neti ba te wana ne ba balobaka na coin ke bango nde baza wana donc te nebi te yo nde toko clairci biso moni oyeba te ke na ba coin awa ne masolo betamaka bango mpona bango babulaka neti mabiala na champ aza nango talaka champ oyo oza nango mais emoni o négligeant no musique bakomprendre te bamona neti ozaka négligent oza na oserie nango te eza ndenge ke paparole saka to maloba te est ce que oyebi ke diske na nga oyo ya liboso na bimisa ezaka so na so ok na digo musique je me suis allé na sonima musique na tuna na bana wa fanatique na bi sonima na osumba album ya affection pour titre na liboso ya affection bien mais c'est tout c'est et si là tout na bi si là so occupé pas digo musique so tuni affection ezaka sauté de ce qui sombama mais ba kimba yo kango te et sombama pour nga so na misi disque so mutu mo sombiango pour nga ya plaisir tout ça là pour tout teka quoi mais on a mis ça liboso tekama mais promotion de mo boulot mbalo yo tout 3000 promotion pour ba capter message quoi signal sonore est à vous signal sonore wana yo non message ni na kati pour micro bien nga stage ma bela fuma baninga marque de marque mais to kata mo marque ni oya kala oya to marque ni oya lelo pour to ba sozaka na vitesse pour ko boire peu bo marque de marque o ma cramponya na suka film Paparols tala mutu na yo azali wa mbaka sate Paparols na lela po era oyo ngoya po musika sika koza betane na bolinette do mais ayi moi mai makamponya ok yo marque de marque jamais marque camponya Chevignon Santé tala ka o mambo salare na santé bambongo zo bimawa sadi tina msa bambongo yo na lelongo lino quoi donc na tina suka makambo yo moto so na boye na ko bengo susu tant dit c'est ko bima fumo bandi to solo là pour me utiliser ensemble quoi et chant là on comprend o compte pas un jour qui tape kin no de kin oh mais na bien na de kin promotion na ya kin balba yo za ne yo makuno bo yo manini est-ce que ça solo tenga pena na profiter kana tout no moni bakala wana sikona comme mon mec Serge a commis poser là je ose poser des questions comme ça balobara Serge nenga za wana ana mama ne yo mawera kutu mutakimisa yo boma mutu na kin na éviter est-ce que ngana assassin expliquez-moi vraiment na lingo ba assassin nga vraiment nga lokola na zanga nakobala nani nakobala nanga ye mado spaghetti ngapena jamais les selon que bête mangani on n'est pas raté pourquoi el mundo babingoma na kacha Italie ba solo bolo ba solo trop Paparols na loba trop na bomo mututé jamais na okine kini ya bana kini ngaza mona kini na oya kini na osala promotion ya signal sonore est à vous le besoin un esprit ya bien donc no ya mboko na bisoti obanga te Paparols c'est là bon que c'est bon moi signal sonore nangana kota na yeba moi na yeba fuma po moi bakati obi yo kota na bakati oui parce que au kota ki na système akoba ezaki difficile ko bimisa Serge Mabiala ba makambo ezolo ba mana e batama mais là na moni que non signal sonore ezoya donc c'est un son posé eza caché parce que biso to profiter to kata moi ndambo wana eza nini ya signal sonore na studio ya Serge Kabambu tige c'est ma tige omoni Serge Mabiala kanisaka kindoki kaka ya kolia kindoki mosusu ezalaka nango pe na maloba pamela mwana netumbu kasi kolakela ye te o lobi akoma mitelengano mpo na mangongi mawa esalaka nga soki natali mama yango nakoma komela masusi natama beno mpo na bosana yanga bapense naoki pinake no kunga na yo lourdeur na yo wana eza kaka ndenge mosikasika tout à l'heure abanda ko vide te ayoki ba vide ka mkono daye quoi Paparols ba tremolo na ko vide tenga namoni ba Dede Diasco namoni ba Chevignon Santé namoni Serge Kabango mais ce que ba arrangement ba miseni ba accompagner yo pour ba tubaye ba penake non et logo ezoya ba ko s'attendre na quoi genre ba miseni obeti
na ba style nini ba misini bobeti na bon. Bon, pour la programmation, on a ça les programmations, moi ça chez Vignon. Tout ça, on a ingénieur de son Serge Kabangu, musique sika en accompagnement. Tu as mis la Vie Gloria, tu as mis la Guijo Star, tu as mis la Dede Jasco, tu as mis la moi camerounaise, ça les Baker, et puis Michel Baspé à Betaki. Clarisse, tu as Clarisse quoi, elle m'a bien, très très bien. Et puis soutien Zagara, tu dois soutenir Landry Pung Mopassa. Et puis, basé belé ba wili lika ina États-Unis d'Amérique, Chalet Chamba, on va soutenir quoi. Na boule pe maman na profiter na bo répéter na mo Arnold Schwarzenegger, il passe à New York quoi na. Ja musket mais comme on a moulaye ya mushbar so ndé na pesa ki mais compliqué Arnold Schwarzenegger na New York yepi na boaki pour futa bo batna wa te na boaki ba tala na yo voilà malgré maladie que te so katindi ba fatinda no fatinda fa solo la mais il y a disque à tout il y a disque à tout disque peut faut ba aider pour yo moto sai makambo ouais disque à tout donc o ya lingi à côté du mouvement, donc Zara numéro Ali 06 46 87 42 16. Ouais, numéro à bureau. Hein? Odem Engineering, Ozemono, directeur à bureau, à son cadré. Na pesika mbote na Rita Botaiz, Angola. Surtout qui côté Suisse, na pesi mbote na Valérie Lusando, Gilles Emporio, Willy Kamenga. Et bon, surtout qui côté à Belgique. Pour le monde entier. Na pesi mbote na Omba Lumumba, na pesi mbote na Shiro Chamala, Eric Tola, na pesi mbote na Lydie, Zaina Mwana Mvwama, na pesi mbote baza partout dans le monde. Donc voilà quoi. Donc on a beau quitter, vous comprenez quoi. Masola quand tu votre émission d'Engue Zalaga, Roger Smith, El Mundo. Et puis na pesi sumbote, Babito pesa ba maman fidèle ba diplôme en mariage. Tel que bébé Mbimba, maman Taïra, Kéliane et Farel. Gino da Silva, Aline Micha, Freddy Poutou FB. Venanga Changa Banzutu, na peso pe bambote et puis président d'homme na Lille. Président d'homme na Lille. Richacha na Colimar. Richacha na Colimar na peso bambote donc Masola Kati toujours ndenge zalaka simba famille simba bana Dadou Koura na bosanité ni Chabron ni Chabron ngabengaka ni Chabron Masola Kati toujours Serge Kabangu pour le studio na et puis mon sika li tout est belé donc il y a bien relobate donc talaka ba nord ba poto bete alo vivement li tout au solo la sigote je viens senté hein musika ah donc fungoli li tout poto ya ba na relobate li tout belé na filmer ko tout mais na moni roloba mon ndambo na lo mom kelimbisanga eze monsieur Serge biso to ina studio to accompagner Serge na landa masanga mo bona yolo kuna lobai mabe abengi ngapeti chez Lamputu. Donc chez Lamputu comment on est Kanda Michel. Oh l'expliquer chez Lamputu. Il pas ça ba inga lo mo ba ndengwana ni susu adekonaki aseni abengi ngapeti chez la sozo abengi musika sika petit par rapport à quoi na faire ni abengi ngapeti orchestre na donc chez la déjà derrière abi petit na nga musika sika petit orchestre na donc chez le musuku na kini kuna soza oza munene olengi yo mona yoloti amisie atamoko ayembaka na note moko ombanshela zonga bien votre mission no moment ça pas ma polémique de mais au moins yolo musika sika libaya expliquer na shela sozo kanga shela na mondo lokwa kindoke bandio sozo kanga vraiment zo conscience nga koza mission na yote ozando yemba na note moko do bien ré donc aimba na note mokoka do na dièse aimba na dièse donc chez la tala munene na yo ko bandela lisuti nga petit na yote na pire esprit so yo ki benanga yeba benga musika sika cho mise en garde keba et puis carré nga sala yo ko sala ngote chez la yemba ba vono ba ndeke yemba pesa oza ko de centimbre
rappelé donc mais to solango soit de l'aime so gomo na rapena capella na hospital mais musika sika o za le bon massage Mabiala va vinde alerte sonorita ezanine kumeda de l'art ça la pulanga d'abord comprendre titre ezanine sont des signal sonore yo ma signal sonore yo sonore est à vous yo siko ina se omoni ba signal sonore ngo que chela Kebana yo non mais non on est pas signal sonore mon méchant Kanda Michel omoni Kanda Michel nani musika sika apesho signal sonore oya Serge Mabiala keba ya vetina ote mais oyo émission na bino ya banka émission ya ba grand nogonde na lobara favelas de mucha chalados souriante de caliente kumeda de l'arta sauce à la poulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout studio à Serge Kabangu yo Ozaricha chucha Paris appelle Lyon c'est à Douglas Lyon appelle Paris et à Masolo va grand Lyon on a va grand Nord check votre émission Zonga bien Masola Kati na beto mabe you ma Yarana nous poyo na moni na studio oyo milimo ya liao milimo ya na studio oyo na bi bana baleka ki ate me batiki milimo po to yela ki makambo signal sonore yo mo moni signal sonore ezokende ezokenda makambo nango donc album na moni e ya na balire moko boye so ka bomaki mutu mona kuzu ba ba poiture après ça signal sonore donc ce comportement oyo ya mikolo yo moko signal sonore ezake et ça ba carte moko ya mikolo o bo mundenge zo beta mabo musika sika na pesi signal sonore na et pas acheter l'amputu mais ça signal sonore ya Serge Mabiala et puis yo kolo studio na mon studio ezana milimo ezana ba makambo ebele po bimisi bilo moko donc ba boule zo le kandeni ya Serge Mabiala yo mole ozo sanso zo la pongi bien ou bien zo lota ba ndoto ba inspiration ça ko ya na butu ou blocage total comment se sentir artiste déjà ngamo nazale Messi studio est NJ dans Nouvelle-Jérusalem. NJ donc le but Nouvelle-Jérusalem. Donc pour Takenga c'est difficile. Donc Serge Mabiala à comprendre que Sengeli que un réalisateur congolais au ma azana kacha makile musala yango. Zomona pe babloko déjà na sali on a sala ils ont sala succès. Ba yebi na réaliser eloko ya il y a JDT et Luka Makambu et ça la succès. Sikoyo na zongi c'est sur la ligne et le quoi autobi misananu en attendant le bon bima silikoti c'est en ligne ils ont un succès na minute na kin ba sepel nango donc ça va boulot tout ça lango donc il faut comprendre artiste en tout cas félicitations faut comprendre artiste et loko nini azana yango pour ne quoi porter loko na kati loko azana yango pour ko bimise loko ya bien ezali te que artiste aye pa na yo ozo négliger o bendeka bala donc on négliger loko azana yango donc faut yé bananu et loko ni ne simbié et pour ndenge immeuble to zana ngwa eza ba pilier nango simbi yango donc so comprendre sika pilier ezali ya loko yango Serge Mabiala azana yango o bimise loko kitoko donc ndenge zawana boyoki déjà bandambo ba extrait wana bo sepela a commencé déjà bien déjà au départ déjà réalisation déjà côté taliba programmation musala les autres qui est bien et on suko to chema boko na kati pour to city to finir musala o sepela ndenge to mesani ko sa musala donc a ndenge zalia wa et esprit supérieur les ali donc on mécanoté on bundisa esprit supérieur les ali donc ndenge za wana Serge Kabangu pesa ba moi adresse pesa moi adresse pour na lati ko mozambicain mulunge mo ko zo bomanga ba pied de poule fona bimambangu libanda donc toza quel mundo naza léopard toi on a plein Paris on n'est pas demandé on a yo ko mulunge on faut ba léopard ndeba ko kango donc toza on explique adresse toza na plein Paris na 90 boulevard Anatole France 93 200 Saint-Denis. Album a dédié Diascope Zola maman. Yo, boyo kayango ya baté belé ezokende donc yo resto du cœur à tous les artistes. Donc pour nazo comprendre bango. Resto du cœur. To solo la bien. To solo la bien. Ozoma na minute to producteur bazate. Ba producteur bazate. Photo sungana.
Donc il faut tout sunga donc Serge Mabiala nenga zawana azu bunda il faut perso il faut to aider. Ah, ça azu bunda il faut pas ça grand artiste. Batu Congo ils ont besoin de bango, basokoda na tala et kendeli. Ya on les a ça peut publicité na ombala mona profiter pour na moni côté na humanitaire, basokoda wana tala batu bokocha ba directeur ya Sokoda. Le monsieur, il a l'amour des artistes, il aime les artistes, il aime les jeunes, il veut les aider. Patriote, Bolingoana. Mais on a poto, mais pour réfléchir sur le monde qui trouve les autres à la gaga, pour penser à Serge Kabango comme directeur à Sokoda. À Rome, il peut pas appeler son don. Et déjà Sokoda est dans un studio. Parce que tout le monde a rabattu à Sokoda, soi-disant récupérer plein, même pas un instrument de musique, même pas une trompette, même pas les baguettes, même pas keyboard. Il y a Chevignon Sente ou guitare musique, il y a Libaya, il y a Almaz, même pas Yango. Directeur, comment ça? C'est aux musiciens, vous pouvez savoir charge na bango, surtout bato ba yebi musala oyo boye, ba RS Production, ba Ranger Smith, ba El Mundo, les gens qui peuvent suivre les droits d'auteur sur monde ou internet, technologie à l'élo, comment faire de l'argent sur internet. Est-ce que ma mission sur ba combien de niveau? Tout ça là ba biloko ba WhatsApp biso peza là ba pour nous on a ba mission on a ngai ya WhatsApp c'est na biso ngai na Facebook ngai na ba biloko ngai belebele ba plignon se bima donc ana ngotu mon papa Rolls mon photo créer ba Trace TV na biso faut ezala ba Congo pour monde na biso pourquoi to kenda musique eza na biso ba congolais musique eza na biso ba congolais ba ya ko sa le plan mabe donc so bo sala ngote nga na osala ngo na osala chaîne wana pona musique eza na biso ba congolais votre mission ozomona musique eza na biso pourquoi to kenda na bango Serge Kabanga tomboki mais o ezaki signal sonore il y a Serge Mabiala tozalaki wana Dadou Kora Ranger Smith El Mundo Masola Kata Masola Kata sous ce bimiawa pour nous ya kati kaka favelas de mucha chalados c'est votre émission na fumo bandinga o ezaka show dedans show dehors pour comprendre Masolo mais c'est un album des initiés Dédé Diaskwaza na éviter Dédé ça moi démo na éviter que Chevignon Sentazoli a parti mais il faut alors pas moi démo et ça va tout le monde balobi Dédé Diaskwaza lo banini pour l'album Serge Mabiala Bouloni bo préparé pour pesa bateau. D'abord on a fait Simbote na bateau tout ba la biso. Juste une phrase hein, Ezara Geto soutenir yé, sommes ensemble ça na malam. C'est un grand chanteur congolais. Mutumo Roboya na yangote. À ça l'album na yé associé d'artiste. Abeng ba mécanicien te na disque na yé. To tcha coup de pouce. Et puis voilà, je pense que elonga na rolo ba ngwana. À moins que ça question. Te yo mo amno to betango bien. Il y a pas album ezoya, mais entre parenthèses, tout développant après. Chevignon Sente, bien de provoquer tout l'orchestre de maison mère ici, n'habité surtout toi. Yo, muto balinga ki mingi, yo muto balinga mingi ba inake pe mingi ya. Te on a davi nanga parler ko kota polémique te. La kota polémique te. Toza bana to tipa na yesura l'équipe passage après to otiki. Okimi na science à maison te. Non. Kuna maison mère. Non, toza. Ozui science oye na ngomo jo neti. Ba benga kuna ni muto arrangeur hein. Donc ozui ba science à maison mère. Bino musika sika boya luka ba polémique. Serge Mabiala vanda na yeba ndakala. Bah qui paraît souté pour bazula y a remplaçant bino boye bolu comme provocation. Bolu parce que Serge Mabiala la sali wenga maison mère na poto poza wenga maison mère tolo bati. Te o da maison mère ya igwe de la forêt. Mais Mabiala na formule la voix wana olobanini poza na maison mère tikala leçon. Maison mère mais o suko za Mabiala. La carrière sur Mabiala a contacté biso to travailler ensemble. To ko chape soni nga na betsa conseil na ko chape Mabiala de maison mère. Voilà, on a bien des maisons mères. La minute de la maison mère. Eza maison mère te. Andungu. Richa. Chucha. Eza maison mère te za signal sonore Mabialo siye yo album ezoya. Bato balingaka mabanga. Bato balingaka ba dédicace. Bato balingaka masolo. Fumo bandinga. Ayemba danger. Ayemba danger. Nebite so obini Chevignon tout ça biso pas parole singa na opesa na mbruyo kaka yo yebi bana poto bana kisasa partout au Holanda bolingara musique rumba congolaise Mabialo saza on a signal sonore
tu travailles tellement contacté pour yoka ba rumba contemporaine musique ya propre rumba contemporaine habite so limo là contemporaine donc on a la musique mundela ko télécharger pour pas musique musu mundela ba télécharger pour ça trop bavard. Mais quand même temps, votre émission tout va respirer, c'est votre émission de Nefsamno, Zwanga bien, de Muchachalados, Favelas, Souriante de Caliente, Times Square, Sauce à la Pulanganda, Kumeda de l'Arta, donc chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. L'ina suivra, Solingi, Osala boulot bien, ba leçon yango. Les gens disent bien la batika ba voix, na maison mère et tika la ba leçon. Tu viens, tu vas faire ça. Président Ngomal, Edo Kassé, c'est Orusala Yango, Pobayeba, ceux qui fument, et Zana Diapason, il y a maison mère. Zwanga bien aussi, et ça la leçon. Dans le monde, il y a journalisme, animation, designer, artiste, Nanenga Poto, faut les Nanenga Zwanga bien. Soza Libanda Zwanga bien, Dadou Kora, Aroye Bisoke, Nan Otala, Océan Atlantique Boyete. Nan otala New York boyete, nan otala ozana problème. Sia andongo ranger chucha. Pas parole ça suit un appel les vegan de Lobaki. Donc topé ça rambote na monde entier, topé ça rambote na bato balinga Serge Mabiala, Dario Picasso la même Koubel, Venanga Piron Nombasi, Metro Matumona, Desho Mwamba na Bosanité, Valérie Lusandou. Willy Kamenga, na pe sumbote na ba Rita Botaiz, vraiment boze l'album Nabino, maxi single, toyemi banzembo bien, bêtise donc voilà quoi. Minga olobezate Papa Rolls. Abona nina batutu quoi. Serge Kabango bambote na pesi na batu vraiment na ngai ba pire ngai o ma kacha famille, ba vote singa, ba papindala, o batu ba simbi kanfufu. Georges Kitenge, o Simbi Kavuba, donc on a baza batunanga ma famille, donc ba mbote vraiment trop nzamba za na bino, musala bien donc en vraiment diamant, diamant monana, auto za bien, famille Mobimanakin, maman Bana, maman Lila, en tout cas maman Passa, ba mbote belé, bye bye. Musika sebe obeta mabanga fana beta maba bongeta suka. Beta maba ba yuma, expliquer ba. Ngaba mbote trop kara. Na évangéliste Jemas Komupengi azan agata Luanda wana évangéliste Jemas Komupengi et puis na bosanité mutunanga de tout l'état petit nanga James garçon capable et puis na bosanité femme na palais Kapibiata Motema et puis na bosanité petite sœur nanga Claudine Mapela Lorraine Eyale et puis Sylvie et puis tout balinga trop bambote trop et puis na bosante toi na kacha studio NJ et puis na bosante yemo Papa Rolls Ranger Smith c'est un bon musicien merci Aya ba accompagnateur bazala souté batalelo bazoya kaka babandika merci ça Papa Rolls c'est un bon musicien merci accompagnateur merci un bon musicien et puis na bosante Ranger Smith bon réalisateur et puis na bosante Papa Rolls yemo kobetanga molote et puis na bosante Adelar Menga Kimbango forme Cyril Kina. Bon, en tout cas, Makanga, futur producteur. Naleli, venez Cyril Kina fumo bilele, mais ndena lobaïgaga, ma solo mikolo yo, keba bongeta rouge, yo petiom to lo batro. Nazo pesa o mise en garde.